promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Très chers internautes, vous êtes nombreux devant vos postes télévision. Pour la Rolanda magazine Abino, les Congolais debout et agro-business. To sangi si des magazines wana parce que toujours de l'actualité qui précisément na veni mutualité na quartier Fumusuka na commune ya Masina. Pour la découverte fantastique Info télévision Evanda Kinango ba bengi biso kota ba bita na quartier Fumusuka. Pas tellement quartier Fumusuka to joue vraiment beaucoup d'appels belé presque na toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a quelques entités, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Donc, ils ont vraiment sérieux, ils ont actualité encore. Donc, on a tout besoin de biso, de vidéo, depuis bandeli tina souka, moi ba réalité, trop de réalité triste na vidéo, ils ont participé mawa. Voilà, tout de même, si j'ai un abisso, mingi, matali inondation, oyo, et ko bebisa, biloko ya basali bilanga, et ko bebisa, biloko bitan, ya quartier Fumusuka. Donc, habitant à quartier Fumusuka, perdre vraiment, bien matériel na bango, perdre vraiment bien matériel na bango, belé, messe kei, TV KI, divan et KI, donc bien matériel vraiment, perdre yango. Et les autres na pour malebo pour la resola vraiment na bandeko koyeba découverte nini ezoleka awa et puis qu'est-ce qui se passe ana pour malebo biloko ni perdre na perdre te. To ambindeko très rapidement pour la il y a inondation inondation ah vous avez bien ok pesa kombo na balandi bazwanda biso ba yeba soki ozanani oye na vidéo etake nani ngai valide nzima etake artiste naza pe na kati ya brictire na lonaka naza parmi moko oyo eza kwa kufeli bato ya mobimba nga pe na kufeli parmi bato bakufeli bilanga bombo biloko na ngai zindi nyonso yebisa biso okufeli bilanga bombo yango ndenge nini parce que bolonaki subitement comme ça tomoni inondation eyema ya njile ekoti donc rivière njile akoti donc apoudrier même bino bato agriculture même babita ya quartier Fumusuka nayebi te makambo yango eza olenge nini njile donc njile atondi trop na mbula oyo ebetaki vendredi moula tondi trop donc akotisi na batule madufu donc place moko eza te ke o vide akotisi partout likolo se donc atondisi mutu nyonso to alonaki dongo biloko na ye kufi eza na mutu te ke o alonaki dongo na micho zwana obo tana kote ma ezokota tala population eza na ngai la population eza na ngai eza na bana mosusu na miniti oyo baza ya kolala balalisi bango na ngai batandi bamaputa ya kotanda donc population oyo tokokende boye ti wapi na se mpe baosala makadamu est ce que bino basala bilanga bomeki kolandela te lolenge nini ma yango ekoti ti ebebisa babiloko na bino bon na kolandelela nde tozomona kote ma ezokota yango kuna zwa place ezokota mai yango wana ezokota wana azouta njili azokota na bamadufu apartir ya likolo akoteli lisusu apartir ya likolo asangani donc biso tokomi neti na katikati na banda na victime na kati ya ndako nalali mpe naboye na se retrouve mai na kati ya nzoto donc oza victime na deux tendances donc sur le plan ya agriculture oza victime obebisi babiloko na ndeti babiloko ni biteku bagombo to ni donc badongo gombo na mitu dongo kaka eloko ya mbongo ebele na mitu tooteka dongo na nga nyonso ekufi biloko tuna ndako ekufi siko kokufa biloko na message nio ozopesa na balandi oyo bazotala yo
par rapport à l'inondation, je pense que les inondations, est-ce que les pélatés, les inondations? Les pélatés, les inondations. Si quoi, attends tu peux si conseil, attends tu peux si message. Est-ce que bakoya aussi ça musalango les loto lobby, bakoya ko kangama bateau oyo, écoute ça mai koto, ezaka les loto lobby. En tout cas, gouvernement baya balandela baya osala suivi, baya bato mususu ba vivre marque nini na ba quartier mususu. Pour baluka moyen reconstruire banzela o bazoluka basala. Si journée mususu ba surtout que mai ya ke toboli bomi bato ebele nde ba wa solution to nini. Parce que zaki na mwa mukero le ba mwa. Mboka oza moko ya basali bilanga ana pour malebo. Sikoyo lolenge bilono kei ekufi olobibi ekufi ozo penser nini pona mai o to pona ba biloko na yo. Donc okoloba vraiment nini pona wana va tokata na yo. Bon pona nga o na penser ça déjà o esalami eza o nzamba bomisaka. Donc na mo eloni na ko sa te po dongo chose aki ata ndunda obema tembele e ko bika ata ngoma e ko kozonga mais dongo kufa rapport à libela. Donc na kufi fois 2 na su na lo ni na ko lo baté. Donc na pesi kaka conseil na ba o batikali. Ba o batikali ba meka kaka ba effort hein. Donc o de komeleli biso ya o beza sauter donc na suki wana na o za donc na za pena penser na nga eza pena fou. Voilà, très cher internautes, très chers téléspectateurs et nos abonnés de Fantastique Info Télévision. Très triste dans l'histoire haute de bête dans la minute haut par rapport à l'inondation. En tout cas, les actrices ma classe va perdre la vie et puis na bandaku ba TV ba nini ba biloko télé et en tout cas ils ont vraiment facile. Fantastique Info Télévision et puis tous message na niveau ya Lubuaku 3 mois donc 3 mois depuis na Butu au moins ba ndoko tadia 3 mois na Lubuaku ezali ba moi nité ils ont vraiment testé mais ba abonné na Fantastique Info Télévision ça bino il faut que liker pour commenter, pour commenter la musique et pour commenter. So makambo les réalité, les bongo na RDC en tout cas, il faut vous aller dans amour, il y a commenter pour fortifier magazine Abino pour tous un courage aussi à nous de voilà. Et si cité, tous a toujours na continuité à la recherche, il y a habitant, il y a passé pour nous photo micro na bango. On a des images et on se retrouve tout juste après les images. Tout à dit. Liba. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la Mbote. Ouais, moi molobeli ya mboka. Bonio. C'est qui n'a eu molobeli. Na sepeli komona otala caméra, moto za vraiment na commune ya Masina. Tomoni ba jaquette, le roi bolele libanda. Ouais, vraiment eza des gars. Comment nous a et pesa na malili vraiment na nzoto pour les télévisions. Kenji etonaka plusieurs fois mais ya mbalo tomoni plus que oyo yaka donc ekamusi biso makasi place no bamai ekomaka te ekomi tala neti place toali ma nzela mosika me tala koto bato bandako edindi bato babimibimi na bapale na Masina poseda combien d'années depuis kota Masina? Bon, là, la machine, on a 7 ans, 8 ans déjà dans la machine. 7 ans, 8 ans, depuis ça va 7 ans, 8 ans, est-ce que Babio a une inondation de Homona?
nana mona inondation bote eyaka nango mo pembeni bato baka pembeni ya mai wana nde eyaka mo ezindisi bango mais oyo eza ke distance oyo mai ya nzela longo po afronte bato boye eza vraiment mama na distance na tomona yango te vraiment première fois tomona eloba boye parce que par rapport ya rivière nzili oyo parce que tomoni ebebisi presque babiloko bato ebele ebebisi babiloko na ndako et puis basali bilanga bazolela mingi par rapport ya inondation oyo dans rivière oyo nayebi te etaki ekongomane mwana masini ya solosolo ça fait déjà 8 ans oyo osali awa na mabele oyo omonana inondation boye te message na yo ezani mpona mango message na yo eza kaka vraiment ke yolanse ape na bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka toa badepute bato votaka mokonzi na biso président de la république aza na pafaci na ngolo oyo bafamille ebele balibanda sotamboli dans lelo ya rayo omona bato babilibili bala na libanda na bacondition te bana mike bali ya bariske vraiment mpe bana misusu batioli na bamai oyo déjà alors vraiment mokonzi ya mboka so baya kovisite baya komona po eza réalité oyo esalami fo bango mpe batambola bamona yango na misu nayebi te nini bakosala mpo baede bato oyo bazosufrir baya libanda okomprendre po baza bato bakovivaka bongo te na bamai boye bana baza wana eza bariske ebele bakonzi ya mboka babeta tu bamona bayeba ndenge nini bakosala mpona bato wana mpe baya libanda okomprendre po mai eza mai nzambe nde moto atinda yango tokokonda ne bango te mais yango ekotela lolenge nini ekotela na lolenge nini akomprendre te eza mpela to ekotela bino na ndenge te eza mpela te mbula oyo ebetapi mo ebetapi na moto ya samedi yakwandebiti na ba 14h ya samedi yango nde sikoyo etolisi mai oyo mbula na ewutaka neti kina neti nini bakongo nde atondisi mai ya nzili eya kosala badega nde osala badega oyo mais na miniti oyo bato ebele baperdre babiloko na bango oui bato ebele baperdre biloko nazo biso biloko ebele bebi omona teke ndako oyo nakozila ekomi modindo okokota ye moko dindi na ndako nao biloko ebebi yango na mingi bakonda mboka papa faci beto aza wana babeta tu batambola kote mai esali badega bameka koede bato wana ata na mwa baba biloko ya mike miko ekoki ede bango na bisika baali mpo baa na souffrance eza vraiment image moko très triste balandi ya magazine fantastique info télévision tozaka bongo na commune ya Masina précisément na quartier Kumusuka na commune ya Masina Toto Congo donc tozoko baka kotola na bandeko to ba vraiment inondation oyo ebebisi ba bien matériel ya bato na bandako tozobisa bino babiloko ebebi ebele babiloko ekufi ebele ya bato en tout cas mai oyo ezalaki profiter donc il faut brusque vraiment brusque à partir de 19h ebandaki kokota donc ti tokoma lelo nde bomoni makambo ekomi boye pas trop de commentaires tolobaka na fantastique info télévision TV eza radio te donc TV eza radio te oyo tolobaka yango wana tolakisaka bino na visibilité donc tokoloba likambo te ke tolakisa bino te toza vraiment sur place actualité du jour ezali parce que eza actualité du jour toza vraiment sur place toza na bapreuve oyo nyonso biloko bato ebebi oyo tozolobela yango wana esalama te ya plus il y a des morts misatu babanya misatu bakufi par rapport ya information oyo tozwi donc eza vraiment passe bon ndeko message na suki eza nini mpo tokotire na place na magazine vraiment message ya suki eza kaka na insiste na kobenga bakonzi ya mboka batambola bavisite bato oyo baza libanda na rai baza na nzela bien te mai yango te na mekiti te bato oyebi te so suki ekozala nde ezoya kaka donc oyo eza parce que mai ezoya kaka bato bazali na ndenge ya rai toyebi te so esuka nde nini vraiment basala effort babeta tu bayeba nde nini kosunga bato baya libanda bani. Voilà, les événements continuent.
Tolanda Image et on se retrouve tout juste après les images. Voilà, merci. Voilà, de retour sur ce plateau. Tu es Sakibino, dernière image en pour te clôturer. Tu es un bindeko, Ndeko papa. Tu moni face à la biche église des alliés. Les autres dimanche, mais habité sur votre propriété. Mais là, par moni pour ça, on va te propriété parce que mal bandit depuis samedi. Et côté la biche à partir de 21h, tine na tongo boui. Alors, phénomène est tombé bangoté. Le rôle de Zamo Kozo, Zamo Lakisi, na place où il y a une magie au public pour la marambo. Ça dit que la réalité ni ça les lots maillot comme à tina niveau. La réalité parce que les bandits de la pona mayanjing et de bordé et baby si la biloka batu de tout ça exposé. Sans imaginer surtout na rayo batu nyo surtout baka na rayo. Biloko nyo surtout baby biso ndenge to sabo. Biloko nyo surtout baby. Ya batu na ndaku biloko baby biso na kata ndaku do batu nyo surtout bana kata rayo biloko baby. Si comme message dans les années par rapport à bateau baso en Dabiso, on a Kinshasa et puis partout à travers le monde par rapport à l'inondation l'inondation c'est le mieux to senga kana gouvernement basala la civil pour na côté nyo surtout. Kinshasa ezaka pour ngambu te ke soka tindili Kinshasa ezala ngambu te Kinshasa eza partout. Basala suivi pour mboka na biso batala kandenge ni ba réalité so likala kata mboka na biso. To senga kana gouvernement aza serré ata serré pour na mboka na biso pour na mamunde zo likana. Nde bazui idée ko sala presse oyo ba canaliser mayo po biso peto sala pianine. C'est Congo. Il y a Pedro mo. Donc projet à Prince Oza na Sep Congo. Ah oui, Sep Congo. OK. Il y a un homme te causé ba ninyo nyos. Non, eza pona mama ya Sep Congo te. Maya njili. Avant ba sala mamusala na bango oyo, il faut ba canaliser mayo na partie ya maya njili po biso to sala bien. OK. C'est ça. OK, tu as la caméra, loba ba pesa message na ba konzo bazo ndo. Na pesi ba konzi. Nyoso tumboto. Basala la bolingo pona mama mboka na biso. Kinshasa ezaka pona Gombete, mo Florite, Kinshasa eza partout. Basala makambo ya bien pona biso nyoso tu. To votaki président Tshisekedi pour pesa biso on est quoi ça mona mboka. En tout cas, c'est la mutema ya bolingo pour ça mona mboka. Asala suivi pour na bateau ya tinda ka basala misala. Donc on a luka ina loba pour na mboka na biso. Yango tala neto vivre boy. Bana tolani libanda na rai mambo bele. Auto vivre yango. Tuti na biso za ke suivi ezala pour na mboka. Tolani te depuis lobby. Le dimanche, depuis samedi, à 19h, tout ça, libanda exposé, biloko bato bebi ne tout ça bon. Donc, on a l'ukana le bas pour le gouvernement na biso ya monde. Voilà, très tristé na commune ya Masina précisément na quartier Fumusuka, avenue mutualité avenue Sep Congo avait donc pas tellement quartier Fumusuka de la quartier Bato quartier Fumusuka quartier Kimbang donc exactement inondé na ndenge ali sécurité oyo depuis chez Bato ba perdre ba biloko na bango depuis lobby nuit à lobby jusqu'à présent en tout cas ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment ceux qui ont dit le gouvernement, le chamis. Ceux qui ont membre d'esprit, l'esprit est dégagé. Ceux qui ont membre de la nation, ceux qui ont membre de Nzamba Sunga. En tout cas, retour vraiment la population, retour le peuple congolais. Tolingi souffrance, tolingi égalité. Pas trop de commentaires, to lundi, to solna bango, habitant yo to kate Fumusuka, peseli, le inondation, oyo, et voilà. Donc, tout ça l'église, église en haut, tout ça l'église. Bon, t'as la même église, de tous les deux côtés, tout ça,